Affaire mariage ya Dinana la douce. Toyoki bato bele ba lobi ke Dinana bali na kuku, ke Dinana bali na secret, ba makamuka ya bongo dans ba biloko moko ebele ebimi. Affaire mariage ya Dinana la douce. Alors lelo Irsel Bote la TV a liboso na bino pour que a expliquer bino eloko nini oyo ezo leka na internet. Toyoki bato balobi ke Dinana bali, toyoki bato kofinga pe bafingi, bato baloba biloba pe balobi, bato bayaka pe pona kofinga ba star bafingi. Alors lelo vérité ezobima awa lelo concernant ba photo o tomoni na internet, concernant ba vidéo oyo tomoni na internet pona mama na biso Dinana la douce. Alors pona bato bayebi Dinana la douce te, Dinana la douce aza comédienne ya mboka na biso. Ye comme aza la douce nga pe bumu non sa l'émission nga lelo na douceur. Balobi soko sala émission ya Dinana la douce, il faut sala ngona douceur pour ye moko pe azalaka na douceur. Alors lelo na ye ko sala émission nga na ye ko sala analyse nga concernant mariage caché ya Dinana. Bat balobi ke Dinana bali na kuku o Dinana abali bat bayebi te o eza mariage caché bat balobi o esengilaki baloba. Alors lelo Irsel Bote la TV aye ko yebisa bino ba vérité, aye ko solana bino concernant likambo oyo. Alors biso moko toyebi kaka peuple congolais ndenge tozalaka, ndenge vraiment tolinga kotumba Zaire, peuple congolais linga vraiment kotumba Congo soki tomoni likambo surtout pona ba comédien na biso wana topelisi drapeau toye tokomi kotumba ka ndenge zalaka. Alors lelo tozoyeba ba vérité, est-ce que ezalaki théâtre to ezalaki libala to ezalaki nini? Alors bato balobi ke Dinana kende ko bala na poto kutu ndenga kendaka poto bata kotonga batongi bata koloba balobi onde Dinana kendaka poto akenda ko bala kuna bala batu bayeba te batu balobaki o esengelaki baloba. Alors lelo toye liboso na bino ko yebisa bino vérité ko solola na bino kande boyebi to mesana ko ya ko sola na bino kande boyebi to mesana vraiment ko yebisa bino ba vérité na makambu nini o elekaka na ba star na biso. Yango lelo toye na vérité concernant likambu ya mama na biso Dinana la douce. Bande konanga Dinana aza actrice moko azalaka très calme, azalaka vraiment posée, ajouaka kitoko, aza na groupe na ye, ajouaka do a produire ba film na ye moko, do aza productrice ye moko na ba film na ye, na chaîne na ye moko asala ba blog na ye nyonso. Dinana vraiment ndenga za boye na makamba batu vraiment toyoka kaete à part de toyoka ba audio moke bimaki o Dinana tonga kisila o boye me abande ko luba kaka ndenge makambo ngoka ezalaka kande tozalaka so to boyoki mutazo luba pona muto atongi me ezana batu musuba luba pona batalubi ne kande muto azalaka me ebima kaka matongi. Bon tokangi parenthèse wana ya Dinana la douce aza vraiment mwasi moko azalaka calme azalaka kimia ya didi ye auta matadi aza mwana matadi Dinana avanda na matadi abotaki bana ye mibale aza na bana mibale ya mobali moko na ya mwasi moko kaka na masolo kande toyokaka ex likangwa Caleb Caleb Tukeba neza na makambo eleka nango deja balingana ka me esimbaka nango te bakabwana na bango. Alors Dinana aza mwana matadi avanda penza na matadi abanda musala na ye kala musala théâtre na ye abandango kala mutu vraiment o amemaka Dinana na masolo théâtre ezala papa na biso Caleb Tukebana papa Caleb nde muta mema Dinana na masolo théâtre. Papa Caleb nde muta kotisa pena la douce na masolo théâtre ti lelo tokoma mona Dinana la douce na théâtre tokoma mona epe na chaîne na ye moko tokoma mona epe ajouaka vraiment comme il faut ata na chaîne na ye moko ajouaka kitoko makasi muta mema na théâtre eza papa na biso Caleb
tout ke bana. Alors batebele balobaka o dina na kutu nenga zawana alinga kopesa batu ba rôle principal te na théâtre na ye kaka ye moka zalaka kaka ye moka joua ba rôle principal ye moka joua ka bwebwe ba mama bino bongo. Alors avant to bande émission na biso na nina pesa no mbote na ba fan nyonso o balingaka Irsil Botela TV mbote na bandeko nyonso o balandaka biso mbote na ba famille nyonso o bazwaka temps ya kolanda Irsil Botela TV. En tout cas, place nyonso bozali na pesi bino bambote na bino na kombo na Yesu. Linda bukulu bukulu ya balinda mbote na yo esiko zali. Vedi premier commentaire na Irsil Botela TV e utaka epa ya mama na biso Linda bukulu depuis Sénégal ba bizu na yo esika ozali ndeko na nga. En tout cas, merci. Nzambe asala yo bolamu na ndenge ozwaka vraiment courage na ndengo zwaka vraiment tana yo ya ko soutenir mi sala na biso. Alors to partage ka émission et ça la ka bien bandeko na ngata ngo koti na Irsil Botela TV otali émission o partager yango nzamba lola akopambola yo. Vraiment merci ming na bandeko nyonso ya poto, merci na bandeko nyonso ya Kisasa, merci na bandeko nyonso ya Canada, États-Unis, de partout au bolandara Irsil Botela TV nzamba lola amona bino apambola bino esika bozali. Toyela kibino lelo likambo ya mama na biso Dinana la douce. Alors ndeko na nga soki eza vraiment mbala no ya liboso otombe na Irsil Botela TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sala biso vraiment kitoko makasi. Toyebisaka bino toujours ba j'aime na bino tolingaka ngo tozalaka vraiment na besoin nango ba commentaire ba partage na bino ezalaka vraiment oyo biso tolingaka mingi. Alors bandeko na nga komona ba photo ya Dinana ezo circuler, komona ba video ya Dinana ezo circuler, toyeka koyebisa na batu oyo bazoloba loba pona Dinana o abalaki alakisaki te o asalaki boy o ba comédien na biso babalaka balakisaka te. Bomoni ndeti na ba domaine na libala ndeti na makamba libala esala mutu ye moko. Donc etalaka vraiment mutu ye moko e ana mutu musu akobala abali na public mombebo emoni ke muto abali asali kutimi asali civil asali religieux public mobimba emoni. Mais toyebaka eza pe na bandeko mususu baluka abala asali na mariage na tous les trois civil coutumier religieux mais asali yango na kuku asali yango na poisate. Lolenge nini basala kango na kuku azu bourgmestre azu mobali na ye bakei basali mariage na commune basigné bakeshot babengi ka bourgmestre ye na ndaku basali mariage basigné esili eyokanika epa na bango na bourgmestre oyo akosigné libala na bango. Batu msu basalaka bongo ekomi na coutumier bayeka batiki biloka libala esili nango religieux babengi pe pasteur aye a bénir bango ka na ndaku libala pe esili makam nyonso pe esili nango. Batu mingi basalaka bongo batu nyonso teke ba mesala libala na bango batu bayebi libala na bango batu basa eza batu bele basala bongo. Lelo tokoma ko accuser ba comédienne na biso ke o babalaka na kuku balinga kolakisa te o ba belvinyo sona bazaka ba marié o basila ana nyonso bazaka ba marié yaya wana eza vie na bango e dépendaka na bango kobala ou pas mwasi ya vivre. Communauté na biso bakanisa soki mwasi abali te donc vie na ye esuki azeloko pamba aza mutu pamba ezaka bongo te bandeko nanga. Nayebisaka bino toujours po babengo madame ezaka te folata alliance na loboko. Po babengo madame ezaka kate po olata il faut olata na alliance na loboko il faut zala marié po babengo madame non. Tozana ba mame beleo basalaka na ba bureau ba secrétaire ba te bureau ya kilo basala na ba bureau babenga ba madame voire même Dinana la douce soka lati pena bien telemi bino bobenga sœur bobenge madame ba belvi kanjonos babenga ka bango ba madame eza na onka teke po babengo madame foza la soki marié oui eza na ngo mabete. En tout cas moi sinyo so chemin na ye eza libala moi sa bonga na libala kande balobaka mais il faut to yeba eloko moko boye moi sinyo so te nzambe asala po abala il faut boye belo kwana ezana ba misuba obala ezapena ba misuba obala te yana ba misuba obala abali lelo après un mois ba divorcer ezana batu mususu ba bala pete azana e femme seule mais a vivre vie na kitoko koleka ba marié
Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, botika ko distraire comédienne na biso, nyoso kolobela bango, nyoso kofinga bango à propos ya libala. Alors, vidéo obomoni eza libala te. Dinana asalaki clip et pas Thomas Lokofe. Thomas Lokofe bayembi nzembo ya libala. Alors, tango bayembi nzembo ya libala, aoke koluka mutu, bino bolingana. En tout cas, moi, je comprends pas les Congolais. Tolinga kaka, baponaka batu mususu, po basalaka ba clip to ndenge nini. Tomona ki Linda Cote asalaki clip na Fally Ipupa et créaki mama na polémique. Siko su tomoni Dinana la douce asali clip na Thomas Lokofe et créé peka polémique. Eza nzembo ya libala. Thomas Lokofe abanda luka mutu molo kwa comédienne pona moi visibilité boyebika ndenge zalaka. Azui Dinana la douce asala clip wana. Nde bomoni balatisi voile, basali e modèle, eza clip ya libala. Il faut alata lokola mutu abali. Mais malheureusement, na Congo na biso ka ndezalaka, malheureusement, Congolais comme balingaka ko finga, Congolais comme balingaka ko critiquer surtout ba comédien mboka na biso. Baza critiquer par rapport ya ba vie na bango, baza critiquer donc comédien akope malisute po andima kozala kosala musala o aza eza public. Congolais ko pena comédien akope malisute po andima koleka na TV, po andima komi moni se longi, po après tout bandeko ezara musala na bango. Ce qui dit na bali eza réalité mariage. O balingi basala ngona kuku bomona ba permettre tate muta kanga photo. Bomona photographe ozalate, cameraman ozalate. Mais ceux qui bomoni ba photo penza, bino bokasi dit na abala, na ndeto ebi ya Didi, abali na modèle chignon. Bandeko toke pai tozonge pai. Dina na mota sopa kakabelo loko eloko ni. Dina na obala na modèle chinois. Dina na obala memi verre à blé pembe na mayani, fleur à blé pembe na maboko. Bandeko totika babiloko yo. Totika kufinga ba comédien. Ba comédien na biso ba mérita ma finga te moko. Mo pe to pesa bango pasi. To lobela bango ba vérité nde to yaka to lobby, to moni voice ebimi to ye to lobby vérité. To moni koto ba fingi to ye to lobby vérité. Mais non biso to koma ko lapidara bango magam to sala kadina na finga mingi par rapport ya via photo oyo na ba video oyo eza na TikTok dina na afinga mi makasi pona yango. Yango bomoni na yeki ko éclaircir bino ke ezali théâtre te, ezali clip oyo basali. Ezali bala ya solo te obo fingeli ya Dinana, aze tula nzombo te bandeko nanga. Bino bat bo finga, bino bokasi Dinana ndenga zabwe, atula te. Boyebi kombe de mibala baya ko bala ba comédien na biso boyaka. Selon bino bokasi pe Dinana nda zabwe no ba proposer di bala te. Elle a tout. Ana bana, nzamba pesa deja bana 7,000. Ana mwana ya mwasi, ana mwana ya mobali. Afutela appartement moko ya kitoko, atambola na mutuka moko ya kitoko. Derrière tout ça, ezana mobali moko boye o ya mbongo makasi o tala moni ba star na biso o bo mitungisa mana bionte bazana bana mibali na banga ba konzi o bazoka ba soin na bango. Derrière tout ça, ana mobile ne moko ya bien. Mobile o asunga kaye. O eza keso ki mwana linga kende poto. Mobile o tinda mwana na poto. O eza keso ki ye moka linga kende poto ako kende. O eza ke eloko nyoso ka linga changer mutuka a o changer. Nyoso o azanongo besoin. Ba o salila e. Siko sentiment eza kani. Azwa ka bali kaka officialiser relation. Ba moni kaka mama, mari. Non. Libala est dépendant na choix mutu. Oui, basta na biso misu ba balate bango mo balingaki. Misu pe ba balate zake ba baby sa ba vie na bango déjà na ebandeli ya carrière na bango babanda kolata mabe ba pesa ka déjà impression moko boya mabe na batu. Mais elin koloba teke ba Didi o batuli bino bokasi Poutine de le critique na Poutine de le critique le quoi maman na biso Belle-Vie Kandi. Aza mobala obala ete. Belle-Vie quand n'engazana, bon mon aza mobile obala été. Le problème c'est quoi? A moi si, a mon ke a simba de ambongo. Ana ba capacité déjà ou a commis en charge yemoko. Ana ba capacité déjà donc a moi na mobile pembe na e ah. Ils ont dépendre na bango. Ils ont dépendre na bango. Parfois tant to yaka,
to bandi bomonika photo bo bandi koloba bo fingi mobala ngo kutu boye mobala ngo kutu boye dina na kutu ba kutu be wana poani ka to yaka kutu be Isa gentil te bande ko to aimer vidéo la famille to aimer vidéo vraiment to aimer vidéo et ça la bien ndeko nanga partager lenga vidéo o la famille s'il vous plaît bande ko nanga na bonde la rabino toujours na ibsa rabino ceux qui ont partagé vidéo na biso en tout cas nzamba lula aozanga te na ko batela pe ko pambola yo nzamba o pambola o osungi ndeko na o partager vidéo o nzamba o pambolo et puis bande ko nanga na ibsa rabino ceux qui zambala liboso o tomber na Irsil Botelo TV en tout cas au s'abonner au commenter, au liker, au partager et aux ala vraiment malamoumi. Donc, quand le TV sera bien, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et ça, là, qui toque ma casse. Toko makas na système moko kaya bien donc au partager émission au partager na WhatsApp na yo au partager na Facebook au partager na bande kono nyonso balanda likamni tozolo bila à propos ya maman na biso dinana la douce ndeko na nzamba lola akopambola yo alors ceux qui pesa mbala liboso au s'abonner et ça malamu mingi donc au s'abonner au fini cloche à notification pour que prochainement tant toko tia ba vidéo ozwa notification alors bande konanga o bozo mona ya mama na biso dinana botika kofinga ye botika koloba nyonso o bozo loba wana en tout cas et ça la malamu mingi te dinana la douce abali na ete dinana la douce azana ye la douce na bino oyo bo yebi alors o bozo mona liboso na bino ezali libala te ezali clip ya Thomas Lokofe eza clip ya Thomas Lokofe dinana abali na ete ezana ngo pe théâtre te Isa théâtre te, tomoni extrait théâtre wana epai moko te, donc isa théâtre te ngai Irsil Botelo TV na ye liboso na bino pona informer bino ke o bomoni oyo isa théâtre te, isa tournage te, isa pete ke o mise en scène moko boy non isa eloko wana te, ezali clip ya papa na biso Thomas Lokofe. Alors yango bomoni na ye liboso na bino botika kofinga nde bozo finga dinana esa malamu mingi te kofinga wana esunga te. Imagine dinana ndenga zana ana bana na ye ana mwana mobalo deja kola ana poto ana mwana mwasi o deja koli siko bandeko nanga bozo ko imaginer bana na ye bakota bakoti batangi baomona nde bofinga mama na bango est-ce que esala bien est-ce que esa malamu bandeko nanga tant to ko finga ba star na biso oyo pelisi camera bandi ko finga foye ba peke star wana ana famille foye ba peke star wana ana bandeko ana bana mwana moko ta linga ba finga mama na ye mwana moko te alinga ba finga papa na ye mwana moko te alinga ba finga mama na ye alors bandeko nanga to tika likambo wana lelo vraiment na lobaki na ye la bino vérité pona likambo oyo nde yango bomoni Irsil Botelo TV aye liboso na bino ko la bino vérité pona likambo oyo dinana la douce abali na ite Maman la douce abalite ka bino dernièrement o te dina na kutu na peshanga baza bambanda o bazaka bambanda o bawela gentini o bawela bwe o kutu ba otika oloba na te metuke na chaîne dina na la douce to moni dina na peshanga ba o jouer esika moko ce qui prouve que baza atana problème moko te mais biso katolinga to zwela bango ba problème biso katolinga to comme ça bango na mana na mabunga moko boye eza malamu te bandeko eza vraiment malamu makasite et ça la kitoko te to pesa ba star mboka na biso valeur mafinga e tonga bango te mafinga pe e macha musana na bango te alors to pesa bango vraiment valeur nde ba star ya bamboka msu ba pesa ba star na bango valeur biso pe to yekola atandambu ata ya mingi te meto yekola ta kopesa ba star na biso valeur ezala kitoko makasi wana liboso na bino ezaki Irsil Botelo TV kande na ebisaka na bandeko nanga nyonso o balinganga kande na ebisaka na bana nyonso bandeko nanga nyonso bana notre père o tata mwasi ya bana bino o mama leki ya bana bino oyo leki na bino en tout cas bo soutenir musala na biso ekende liboso na ba partage na bino na ba commentaire na bino na ba j'aime na bino et puis na ba abonnement na bino en tout cas ba j'aime na bino et ça la vidéo na biso bien ba abonnement na bino pe et ça la ka
vidéo na biso bien. Bande konanga wana tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui eza vraiment mbala liboso au côté na chaîne na biso, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamu mingi. Bisous na bino sokuna esika bozali. En tout cas Linda Bukulu. Merci mingi ma sœur, merci na musa malamu ozosa la biso. Nzamba lola a monayo na libota na yo. Sonia officiel ba bisous na yo esika ozali. Wana tokutani à la prochaine occasion. Aimez, likez, partagez. Bisous. Bye.